Assemblée nationale a outil ko adopté projet de loi relative na ba 3. Il y a des personnes vivant avec handicap, mokolo ya lobby et sengeli ko ba peli susu. Ba frappe aérienne, pays artillerie et bandaki mokolo ya lelo depuis Uganda contre ba position ya ba rebelle ADF. Contrairement à Oyezali Kolobama awa na Kinshasa que ba militaire ougandais ba koti na sol congolais ezali lokuta monene d'ailleurs ezala ki démenti mokolo ya lobby na briefing o esalemaki entre ministre ya communication pe média excellence Patrick Muyaya pe bakondi ya armée Willy Bakonga azali komona na te juste kaka après libération mystérieuse na ye na prison ya Makala après 7 mois d'incarcération ba congolais ba réagisaki na likambo yango esengeli koyeba peli susu ba milicien Kodeko ba bomili susu 13 personnes na magi wana ezali quelques sujets auto ko développer na édition ya mokolo ya lelo on a un plaisir ya ko présenter bino yango pe na souhaiter bino bolandi malamu. Tout la édition Oyo pour notre minute mokolo ya lelo président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salaki bongo inauguration ya bâtiment ya Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État CNSAP Oyo et salami mokolo ya lelo liboso ya ba ndenge na ndenge esika wapi ba agent ya l'État nyonso bako bandako kendo kozwa muke na bango kuna après retraite na bango soki babimi na retraite chaque fois ba bandako lekana wana pona ko benda mwandambu pour permettre na bango ba continuer ko vivre na sena moyi oyo ti mukolo ba kokufa ezali bongo idée malamu oyo ministre ya fonction publique mwana mboka Liaou a salaki pe lelo ekokisami mokonzi mboka visitaki ba bureau ba loko nyonso ndenge nini musala esalemi bâtiment oyo tongami kitoko na espace soki ya 9 mois donc epesi esengo na ba congolais surtout na ba gens oyo bazali ko fonctionner na l'état côté mususu esengeli koyeba ke l'eau il y a ba produits surgelés et yaki déjà depuis lobby na port ya Matadi ezali bongo il y a 1130 tonnes il y a Thomson oyo déjà ekomi awa na kati ya République démocratique du Congo ezali bongo na cadre ya accord oyo ezalaki signé entre République démocratique du Congo pe mboka ya Namibie kasi esuki wana te esengeli koyeba ke biloko eko continuer koyapo au total esengeli 27 000 tonnes nde il faut ekita awa na kati ya République démocratique du Congo pour nous permettre surtout na ba congolais ya Congo mobimba balia kitoko na période oyo ya ba fête tokozonga bino avec ba force détail na ba édition oyo ya Mikolo Zalikoya kasi kaka ndenge na lobaki na ebandeli ya édition oyo kuna na Assemblée nationale pe na Sénat ba adopta ki bongo projet de loi relatif na ba personnes vivant avec handicap et salemaki ndenge nini awa Naomi Pila apesi ba détail na reportage oyo. Assemblée nationale a adopté qui mokolo lobi lundi 29 novembre projet de loi autorisant ratification ya protocole na charte africaine ya ba droit de l'homme pe ya peuple relatif na ba droit ya ba personnes vivant avec handicap na Afrique. Sur 274 députés oyo ba participa ki na vote 271 ba vota ki pour pe deux mususu bango ba s'opposa ki mokonde a s'abstena ki. Protocole oyo ezali instrument juridique oyo eko disposer na République démocratique du Congo na sous-région pe eko permettre meilleure inclusion ya ba personne à mobilité réduite au tobengaka ba personne vivant avec handicap. Adoption na yango intervenir après présentation pe défense ya rapport ya commission mixte relations extérieures sociales et culturelles et droits de l'homme. Projet oyo ezalaki envoyé na commission oyo mixte il y a une année pour na ko subir examen moko très approfondi. Depuis wana eloko moko te esalema pe apparemment etikalaka na tiroir. Examen na yango ebandaki na mois d'octobre 2020. Kasi senge koyeba pe ke côté ya ba sénateur bango pe ba adoptaki rapport ya commission mixte socio-culturelle pe politique administrative juridique et droits de l'homme sur proposition ya loi relative à la protection pe na promotion ya ba droit de la personne vivant avec handicap PVH na République démocratique du Congo.
Sénateur Jean Bakomito, président de la commission PAJ à Sénande, a zongaki sur ba innovation contenu na kati ya proposition de loi Oyo ezalaki déjà adopté na première lecture na niveau ya Assemblée nationale. Moko ya ba innovation majeure ezali ke to proposaki ke ezala na kota moko pour na personne oyo bazali ko vivre avec handicap na gestion ya choses publiques na ba niveau nyonso national pe provincial pe même local, mais li susu to proposaki ke ba personne vivant avec handicap va bénéficier d'une assistance particulière pe même na terme moko ya ba formation adaptée na ba condition na bango pe ezali ko pénaliser par exemple utilisation ya ba enfants mineurs lokola ba guide. Ezali pe moko ya balwa eko permettre na bandeko na biso ya mibali pe ya basi ba vivre avec handicap na bango kasi bazala na pouvoir ya ko insérer na société pe kozwa place na bango kozala na protection moko juridique même na o ezali ko concerner ba bien na bango. Le fait par exemple ya ko spolier moko ya ba bien o ezali ko appartenir na personne handicap on a handicap na ye ezala désormais pénalisé. Ezali bongo ba innovation importante oyo esengeli to apporter na texte oyo ekomeli biso pour na deuxième lecture na yango ndenge Jean Bakomito sénateur oyo a explikaki. Banani oyo bazali ko reconnaître bango lokola ba personne vivant avec handicap ezali bongo ba personne d'abord oyo bazali ko souffrir na ba problème ya albinisme lisusu ba oyo na nzela ya naissance na bango to pe na nzela ya mosala na bango ba salaki connaissance ya ba problème oyo ezali ko empêcher bango ba vivre lokola ba misusu, par exemple ba blessé de guerre oyo ba bungisa soit lokolo moko to parti moko ya nzoto na bango. Bato wana nyonso bazali na besoin ya assistance ya l'état pe ya accompagnement moko ya l'état pour na ko permettre na bango bazwa égalité de chance oyo ezali ko zongela bango pour na ko permettre lisusu na bango bazala utile na société ndenge a précisaki Jean Bakomito. Proposition oyo ya loi ezali puni ya amende moko ya 250 à 500 000 francs congolais na moto nyonso oyo ako violer ba disposition oyo ya article 43 ya loi yango. Tozali ko kuta pe lisusu ba peine oyo ezali ko kende de 3 à 6 mois ya servitude pénale principale contre moto nyonso oyo azali na handicap to te oyo ako utiliser to pe ko luka ko utiliser mwana moko ya mineur comme assistant na ye humaine. République démocratique du Congo ezali ko compter nombre moko considérable ya ba personnes vivant avec handicap, au moins 10 millions ya ba PVH oyo bazali ko jouir te na ba droit na bango. Yangwana pe e justifiaki député Eve Bazaiba ya ko initier proposition moko oyo ezali ko zwa lisusu en compte ba besoin spécifique ya ba catégorie ya bato ya lolenge oyo. Kinshasa il est partout. Contrairement à ezali kolobama surtout dans les réseaux sociaux que ba militaires ougandais ba koti na mboka na biso ezali lokuta monene kasi ezali bongo d'abord ba frappe aérienne pe artillerie oyo e bandi mokolo ya lelo ezali par rapport ya accord oyo salemaki entre Uganda na République démocratique du Congo pour na koluka ko traquer ba rebelle ya ADF oyo bazali ko semer trouble non seulement awa na République démocratique du Congo mais lisusu na Uganda pour mikolo l'équipe ba tanta mongo le kana ikuna bangonde ba salaki yango. Donc oyo ezali ko na ba réseaux sociaux ezali lokuta monene bolanda ba détail na reportage oyo. Ndenge ezalaki annoncé ba action ciblée pe concertée na armée ougandaise et démarré mokolo ya lelo avec ba frappe aérienne pe ba tir d'artillerie à partir ya Uganda sur ba position ya ba terroriste ADF na République démocratique du Congo ndenge ya indikaki na tweet moko ya porte-parole pe ministre ya communication Patrick Mouyaya mokolo ya lelo na tongo to lancer ba frappe aérienne pe artillerie conjointe contre quand il y a ba ADF avec ba allié na biso congolais ndenge pe indika ki tweet mususu ya porte-parole ya armée ougandaise UPDF Uganda People Defense Force. Moko pe ya ba conseiller ya présidence ya République démocratique du Congo ye pe lisusu a déclaré ki dimanche na AFP que président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a autorisé ki armée ougandaise à traverser frontière pour la combattre ba rebelle ya ADF ou bazali ba auteur ya ba massacre na est ya République démocratique du Congo. Pendenge lisusu ba fundamaki na Kampala kozala ba auteur ya ba récent attentat na capitale ougandaise. Autorisation oyo ezomaki malamu te na milliers ya ba congolais mingi
oyo basepelaki na yango te. Certains bazalaki ko pointer du doigt na rôle oyo ba voisin na biso ougandais pe ba rwandais bazali ko jouer na déstabilisation ya est ya République démocratique du Congo depuis près de 30 ans. Kasi lors il y a briefing habituel où ils allaient consacrer na état de siège instauré depuis début ya mois de mai na des provinces où il y a est et République démocratique du Congo. Ministre congolais ya communication assura qu'il indique ils allaient na ba troupe ougandaises te na kati ya mboka na biso mais que ils allaient na ba action ciblée pe concertée nde ils allaient qui envisager na armée ougandaise pour na combattre ba terroristes ya ADF oyo azali ennemi commun na biso mibale. Na origine ba ADF oyo bazalaki coalition moko ya ba groupe armé ougandais. Oyo le plus important bazalaki composé na ba musulmans opposés na régime ya président Yoweri Museveni. Ba s'installa depuis 1995 na est ya République démocratique du Congo et Sikawapi basala souche moko. Depuis avril 2019 kati na bango mingi bazali ko sala ba attaque ya ndenge na ndenge pe ezali kutu mingi revendiqué na organisation ya état islamique oyo azali ko désigner groupe oyo lokola province d'Afrique centrale na ye. Na mars eleki États-Unis ba plaçaki ba ADF parmi ba groupe terroriste affilié na ba djihadiste ya état islamique. Donc ba conditionnel ko éclaircir population congolaise sur coalition oyo po kimia ekota na mitu ya bato po mingi bazalaka déjà ko soupçonner des pays oyo bazali à la base ya balkanisation. Donc ko sangana na bango lisusu ezali ko pesa trouble na ba congolais surtout na période oyo ya état de siège. Kinshasa eleki partout. Ministre ya pete antique mwana mboka Augustin Kibasa Maliba ayambaki na bureau na ye ya mosala mokolo ya lobi nouveau DG ya Vodacom Congo pona kosolola sur ndenge nini fonctionnement na bango ekosalema pe collaboration na bango ekokontinue na ndenge kaka ya kochapwa na makambo oyo tali numérique pe connectivité na kati ya République démocratique du Congo. Bolanda reportage oyo. Ministre de la Poste et Télécommunications, pe nouvelles technologies et informations, pe ya communication, Augustin Kibasa Maliba, ayambaki en audience, mokolo ya lobi lundi 29 novembre, na cabinet na ya Mosala, na 3e niveau, ya immeuble, ya gouvernement, nouveau directeur général, ya Vodacom Congo, Khalil Hal Amerikani. Nouveau leadership il y a entreprise oyo ya télécommunication na République démocratique du Congo et réitéré détermination il y a entreprise na bango ya ko accompagner président de la République à travers programme na ya gouvernement implémenté na secteur il y a ministère il y a PTN TIC. En fait, on a eu cette première réunion avec son excellence. Tout ça le première réunion na son excellence. Ils allaient qui déjà pour nous représenter y équipe nabiso et puis que décider les sous sur certains points il y a ba convergence na programme il y a son excellence ministre mais les sous il y a gouvernement pe na oyo ya chef de l'état pour nous pouvoir comme même contribution na biso na programme yango oyo ezali très important pour le développement mais les sous pour la population na biso ezala ki cadre moko ya échange très sympathique pe très ouvert sur différentes opportunités il y a convergence entre versions il y a son excellence chef de l'état il y a gouvernement mais les sous il y a ministère il y a PTN TIC pe il y a Vodacom na digitalisation éducation santé accès à la connectivité que ce soit dans le milieu urbain topé na ba milieu rural et ezali bongo ba différents sujets oyo to abordaki avec beaucoup de passion pe ya convergence ndenge a déclaré qui substance il y a nouveau DG il y a Vodacom présente dans la République démocratique du Congo depuis 20 ans entreprise Vodacom Congo a lobby par ailleurs azali extrêmement active na éducation na santé pe inclusion financière azali kozela ko poursuivre élan oyo to ko continuer kaka na lancer oyo n'a qu'on se concentrer sur aspect important il y a programme il y a numérique mais les sous il y a développement oyo gouvernement a déjà en place ndenge a conclure qui Khalil Hal Amerikani Kinshasa il est qui partout. Ancien ministre ya EPST Willy Bakonga abimaki na prison sur ordonnance présidentielle kasi confisé c'est que ça m'a été ministre ya justice asengaki bazongisa ye na boloko po ondere erreur moko salamaki kasi ya kokamwa ezali ke ministre Willy Bakonga azali komona na te ba famille na ekutu balobi te ba numéro na ino ezali koleka te et puis si pas mawa ba détail bolana na reportage oyo. Willy Bakonga, sénateur de son état et ancien ministre ya EPST wazalaki condamné à 3 ans
des prisons pour le blanchiment d'argent, puis azalaki sous accusé par ailleurs pour na fait il y a détournement, il y a présumé il y a fonds publics qui ont affecté la gratuité et enseignement, mais jamais azala convoqué devant procureur moko pe abimaki na prison semaine où il y a le cas na surprise il y a batu nyonso Willy Bakonga a retrouvé liberté na ye na ndenge moko oyo tokoki koloba que Kombo na ye et se figura qui na kati ya liste moko ya molai ya ba bénéficiaire ya grâce présidentielle après 7 mois kaka ya prison. 2 jours après libération na ye, ancien ministre Oyo Alongwaka na FCCP a kenaki na majorité présidentielle oyo ezali na pouvoir azali lelo na centre ya vaste polémique awa na ville ya Kinshasa ba institution ya ndenge na ndenge ezali ko bwaka na ba responsabilité oyo alobi ngai te oyo kuna ngai te. Pe ba instance judiciaire bazali ko landa yango pe lisusu na ba certains activistes ya droits humains oyo mingi kutu oyo balobelaki libération na ye ke ezali par grâce présidentielle ba source mususu bakende kutu koloba ke libération na ye ezali conditionnelle pour la bonne conduite na ye na prison. Mais surprise, il y a qui consale maman kasi tango patronne ya justice congolaise maman ministre ya justice madame Rose Mutombo oyo ayaki kutuko kama ye moko ndenge nini ndeko oyo abimi na prison pe a dénoncé ki erreur sur personne na ye kutu akene musika pona ko senga par écrit retour na ye na prison pourtant azalaki libéré sur base ya ordonnance présidentielle ba misusu bazali kolobake kombo ya Willy Bakonga ezalaki inséré na liste ya ba bénéficiaire ya grâce présidentielle wana na nzela ya procureur moko près la cour d'appel ya Kinshasa Gombe alors que détention na ye ezalaka décidé na cour de cassation ko kamwa kasi ya pasi lisusu ezali ke kobanda mokolo ya samedi na tongo nouvelle rumeur mususu ebimaki pona koloba ke prisonnier oyo azalaki libéré na minute oyo azali komona na lisusu te kutu basosu mususu balobi ke ba téléphone na ye ezali koleka lisusu te donc ndeko Willy Bakonga alimwe na barada ya mboka na biso pe depuis wana ezali ko créer suka na polémique awa na Kinshasa mingi bazali kolobela yango ndenge nini ndeko oyo abimi prison alors que ministre de la justice azali ko senga bazo misana na prison c'est que ezali na erreur moko esalema ki topé bakosi kombo na ye na ndenge ya mayuya ezali soni pe mawana mboka munene lokola la République démocratique du Congo comment est-ce que mutu oyo a bénéficié de la grâce présidentielle esika mokonzi mboka a signé ordonnance na ye kasi ministre ya justice aye baté topé amona kombo na ye na kati ya liste et pourtant ye azali au courant ya yelo komo côté ezali pasi pe mawato senga na ba instance judiciaire ya mboka la biso batia sérieux na musala na bango po ezali ko sala malamu te kaka ndenge balobaka justice nde etombolaka mboka kasi soki justice akomi ko faillir na batache na ye ezali pasi mingi pe soni to bongisa polobi ile kalelo Kinshasa eleki partout Bakongolais ba réagir pe lisusu na libération mystérieuse oyo ya ex-ministre ya EPST Willy Bakonga bazali awa na micro ya Peggy Ilunga Soki il est président ne mutu apesaki mesure de grâce wana na Willy Bakonga entre autres. En tout cas, côté wana il faut tout ça la part des choses. Puisqu'il y a aussi d'autres gens où bazala incriminés comme Willy Bakonga, baza petit les locaux dans la prison. Ce qui il faut qu'à moko bo excuser comme monsieur Nabcho tel camion. Naza ni muta parti politique mais naza peuple congolais. Donc si et seulement si on doit libérer aussi Batloko là-bas, Willy Bakonga, excusez-moi le terme, Mutloko là, Willy Bakonga, et laisser Mutloko là, Vital Kamerhe, on a j'ai 2 points, 2 mesures. En tout cas, mokonzi mboka atelemela makambo oyo. Alandela makambo oyo ala loupe. Alandela makambo oyo ala loupe. Pour nini tozali na besoin ya honneur ya Congo ezala sauver. Tozali a besoin honneur à Congo et honneur à Congo et à la sauver. Surtout l'état des droits. Surtout l'état des droits en tout cas, état des droits et lobby que motosoka sali mbeba il faut bazoyer, batiaye nesika moko boya kopema, baye ba kolandela ba procès na ye, baye ba ezalaki au juste po na sima ya kolandela ende tokoki ko découvrir ba secret mosusu c'est bon mama ki na sima. Bon, ye comme on ezalaki na liste té. Ndenge nini ami retrouver libanda
ami retrouvé na libala ça fait mboka na biso etam la toujours na magui hein mutu comme ezate ndenge na komi retrouvé libanda bonana akoti ko mona po ko libanda nyonso wana ezaba jena bango ba beta biso ja likolo na se ndenge mususu esi babimisi déjà abimi ka ndenge babimisa ka o ya coronavirus yo azaki abima ndenge abimisi ye nguli bakonga amerita yango po condition eza baningo bakangela kana bango nyonso njila moko bakangete ile baite ilongono babima mais ye batika ka ye bamoni kameza yango vala ete yaba babimisa ki ye justice na biso aza na compétence na makamona ye mais sur mesure de grâce wana amerita yango chef d'état sali mala mrenga bimisi ye azaki ne moyibite asalaki musala banda ko tinda ye o bato bayibe bele bazali pokaka o ezali makambo ya bato bazolandela yango bato ebele bayiba toyoka kuti masolo na bango o mutu tele boye likamo na ye balandi atongona te nati par exemple neti bajuma kolandela bango kote tilele eza la solution depuis jour na yokaki ke Willy Bakonga abimi na prison ata naliaka na ye te namona ye te nini te me nasepelaki pourquoi comment expliquer que sorti à Willy Bakonga eyembama c'est comme si abomi mutu te bongo ba oyo ba yiba ebele makama babukanga Lonzo lelo ezaka na se ba eteni longondo banani baba kama bukanga Lonzo wana ezana na se mutu azo bouger te bongo ya Willy Bakonga nde batombola yango c'est-à-dire que justice ango bato balingi baboni bango ba condamner bango kabiso bangala Willy Bakonga bimé hasard ezate c'est-à-dire quoi si réellement président de la République a signé qui ordonnance wana c'est-à-dire à qui liste grâce présidentielle il y avait une liste bien établie et outil likolo ti ekiti na se donc dans cette liste kombo ya Willy Bakonga ezalaki au moni ponanga Willy Bakonga place okei vanda na yo kuna vanda na yo koya te papa awa tozaba na bitike biso bangala to bana bitike awo koya na yo te fanda na yo kuna liambongo na yo sama kamona ba famille même s'il faut que tinda nini ba famille nyonso balanda kuna balanda yo ba milicien Kodeko babomi lisusu 13 personnes na Mahagi et Salami Bongo na province ya Ituri ezali attaque o Salami kaka lobby na pourquoi ba détail na reportage o attaque moko sanglante ya ba milicien Kodeko et sali au moins 13 morts moko le lobby lundi 29 novembre na centre ya négoce na 34 km ya Mahagi centre territoire ya Mahagi où ils allaient situer à environ 185 km na nord ya Bunia na province ya Ituri. Ils allaient le long ya route nationale numéro 27 na chefferie ya Djokot à la limite na territoire ya Djogu. Ba miliciens oyo bayaki na Djogu voisin pe bari ko attaquer na Tongo ya lundi wana centre ya Ame pe babomaki 13 personnes. Ba incendiaki plusieurs maisons pe ba pillaki ba bien ya ba paisibles citoyens. Nouvelle attaque est intervenue après Oyo Salimaki week-end de l'équipe na Pakenge Oyo Salaki 6 morts ndenge atalisi Abekani Ankwa président de la société civile ya Mahagi. Attaque Oyo a suscité colère de la population locale. Situation était tendue toute la journée il y a lundi na Mahagi. Par responsable de la société civile bazali ko regretter croissance ya taux ya violence aux alliés attribués na miliciens ya Kodeko na territoire ya Mahagi. Tous allons contre énième cas ya attaque oyo na ba entité na biso na ba miliciens oyo bazali ko koma na territoire ya Djougou. Tous allons ko senga na ba autorité ya ko mettre fin na phénomène oyo Kodeko na territoire na biso ndenge ya déploraki Abekani Ankwa. Acteur local oyo azali ko recommander na ba autorité basala levée immédiate ya mesure oyo ezali ko décréter état de siège na étendue nyonso ya ba province oyo ezali concerné pour été ezali ko profiter na population ata mukete. Territoire ya Mahagi frontalier na Uganda ezali déjà connu ya ba attaque violente depuis début ya phénomène Kodeko vers fin 2017. Ba village Mobimba ezali incendié pe ba civil ebele bazali kokufa chaque jour. État de siège ezali décrété na mois de mai leki na Ituri pe na Nord Kivu mais réussir kaka jusque là te ko mettre fin na ba violence oyo ezali koleka kuna ba député il y a deux provinces oyo ba sengaki na gouvernement a mutualiser ba effort na ba pays voisins pour na ko traquer ba groupe armé oyo lokola ba ADF ba Kodeko pe ba misusu na partie oyo este ya République démocratique du Congo. Kinshasa il est qui partout.
To continuer édition Oyo na communiqué écologique Oyo. Libuta twatise pe kimfuta bazeli na mawa ya koyebisa baninga pe bandeko liwa ya tata noko pe mwana na bango na kombo ya tontisewa kimfuta Maurice oyo akufaki mikolo eleki na bokono moko ya mokuse. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 3 décembre, Oyo na 18h, veillée mortuaire et kosalema na salle de la paix numéro 97 bis, quartier Sola, commune ya Keseso. Samedi 4 décembre, ndenzoto ya mowei ekobima na morgue ya Njili, quartier 7, exposition ekosalema na paroisse Sainte-Thérèse ya Njili, yango na 10h. Puis enterrement intervenir na 12h, il y a même jour na Congo Central village à Kimboni. Tika a été communiqué Oyo et comme la baignon sobayebaki papa Maurice Kimfuta Antoine Tisewa, moni monaye et puis manakimia. Moko ya ba émission Oyo ezalaka déjà en ligne na chaîne YouTube Nabiso Bitambola Tambola avec Joseph Mokobe. Ya mokolo ya lelo esalemi ndenge nini? Kobosa na te ko s'abonner kasi partager pe vidéo po baninga pe ba rater bilenge ngelite. Et puis dans l'ina bisayo mutoza na opposition ezalaka nini na ba États-Unis ba opposition ezali libre d'idée yo zana idée na yo ou interjeter na population osali ba tout politique boza ko arriver kaka na objectif moko pona osunga mboka mais combien ko se manquer na président ko finga président de la République bongo na France na tango ya François Hollande azwaka pouvoir ndeni adversaire na ye abande ko critiquer ye bokenda ka poto bosala ka jumelage te pourquoi ya poto ke makambo bozwaki na mindele bo présenter na ba africain a tout le temps bozako dribbler ba africain ngo bisote parce que na tambola kananga na bimapeli bana mboka na kutaki na Egypte na bua fana madi sika na bana district ya madi jamais bato ba oloba mabe asisi président na bango. Mais bino bozako lobaka mabe afachi ndeko Martin Fayulu bosali boselige pour na pouvoir afachi moko bozwa pouvoir tamba boselige pour na bino bokosala ndenge nini ndeko président Félix azana problème na honoraire président te wazali sénateur en vie Joseph Kabila parce que ceux qui bazaki na problème bolinga bo mona na ba télévision ba guerre d'esprit na ba mbalé zalakate ezabiso bato to profiter to flatter vu au départ de celui qui l'écoute to kena ko embrasser ba idée ko pesa bango po bakutana bango ba baza bien éduqué ba sala alternance Joseph Kabila so azana dossier na ye pour na mindele na lobaki na émission passée eza mindele ba pesa biso pouvoir nde baso luka ba bien na ye lokola mama na biso Livilembe na bandeko ne basai ba bien Joseph Kabila bakote na salité wana te na lobi bien Joseph Kabila za prudent soki bakokuta ye etali bango mena ndimi yango te na yebi Joseph Kabila Kabange c'est un patriote mais tout tika kutanisa bango na président Félix Tshilombo Tshisekedi parce que bazaka même diapason ou azaki président akitani na moninga ne pourquoi tokutanisa bango tout le temps il faut to sala la politique à diviser pour mieux régner ndeko set kikundi nazo bisayo ozani opérateur économique toyeba ba lusaki vana awa toyeba ba dokolo bazaba opérateur économique bada kombole ba succéder biloko wana te totika ba je wana oza ko salela ba tapage na ko somba ba Varese na ko sala commande na Turquie Dubai oye ko tekela ba bikipe awa na caché Adidas on se connaît toyebani ozale kinanga salela politique na vie bien na sengi Miriam Boketso asana émission wana abenga ngana au débat na Top Congo ngana s'affrontaka nanga bozo banga to s'affronter na bino même pande ko bosola politique et pas Israël Mutombo pona nini bokozala épaté na ko épaté bino sérieusement bozala battu on makambo sa population bobo to s'affronter nini boyebi parce que vérité on est rattraper bino to tsika ba blague wana président Félix azana idéologie bana poto azali diaspora ya kimia akosala bêtise boko sa makambo te nazolo ba même lelo likambo ndeko Kibasa Augustin Kibasa za mwana ya bato baluka bola mamboko rame console linge sale ça se lave à famille mutu moko ta tumanda ko ba parane batika zika na ndako Augustin Kibasa alobaki makambo malamu na landanga moko na zalaki pourquoi tomba te na motion lelo bokomi ko attaquer Tony Mwaba to bato basa ba montage wana so ino bina tanga bino na TV bosanga pelo ko mokote
la vie ou la mort eza na maboko ya Nzambe totika ba montage politique na ba récupération politique. Merci pour la confiance et fidélité. Au Bozali Kolembate Kopesa na première chaîne d'information en continu na Lingala KNB News édition ya Mokola lelo mardi 30 novembre na zaki na plaisir ya ko présenter bino yango. Merci na rédaction ya Warrior ndenge bazali ko continuer ko sala mosala kitoko na espoir ya ko servir bino pe ko continuer ko informer bino sur Mokola ya lobby. Merci Nzambe abatela bino. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki